kasi na pokwa ya mokoma lelo tokosola na bokuse aspect mosusu oyo ezali kosala biso ete tokoka te komilengela na lolenge oyo esengeli mpona kosala ete soki tolingi mbongwana mpe toluka kopusa yango pene na biso na bokasi oyo twali nango. Ndenge tolobi boye tokoloba yango na bokuse mpo tosi toloba yango mpe mingi na bolai. Yango ezali likambo litali ndenge nini esika nyonso tozali biso na biso totala na miso toyeba na bosolo eloko oyo ekosala biso boye. Eloko ekosala biso boye tokokende gauche droite te, ezali naino oyo penza etelemi makasi mingi, ezali kokata oyo bakata biso singa na bokoko na biso. Soki nalobi kokata bakata biso singa na bokoko na biso, nayebi ete mingi ntango mosusu batali babi ete bon ekomi likambo ya bokoko lisusu oyo mpe aboyi likambo ya bokoko na ye, kasi bokoko na ye ezali ebe na ye mpo auti kuna, ezali descendance ndenge batayelaka yango, ascendance ndenge mpe bamonelaka yango. Okoboya eloko oyo ozali te mpo ata oboyi yango, kasi okozala kaka oyo ozali ata yo miyebi te, kasi bao bayebi yo kaka. Eza koka basusu tokofana mikimi ya mpoto awa poso ye mwindo kasi ye akanisi yako mondele. Baloba na poete na biso mosusu na miziki ete eteni ya nzete ate eumeli mbula na se ebale ekobongba na kangando soki moke te. Yango tolobi singa wana oyo bakata biso na bokoko. Na likambo ya colonisation, esclavage, na sikoyo oyo tokovivre babengaki ya néocolonisation oyo bakoutilize mpe bato baindo mpona kosala ete baintere oyo ezalaki ya bakolon na ntango wana colonisation ekoba kotosama. Ezali na biloko oyo bastratégie oyo basala mpo ete elekelebe na lolenge wana oyo bango balingeli. Tokoloba yango boye ezali te tokosala attaque na bato mosusu, kasi toza koloba yango na ndenge oyo ya koloba ete esengeleki biloko oyo ya biso tokoka kosala yango mpona baintere ya biso. Ndenge totali koloba na libandeli ya programme na biso likanisi oyo tozalaki nango mpo ya mokombo lelo, kotala eloko oyo yo kosala eza ya sika, soki eza ya sika te oyo ezalaka loyenge kana ezali mpe tala na ndenge makambo azali epai na yo. Po lelo oyo tolobaka likambo na mangomba ya binzambi nde ezolalisa peuple pongi. Ezali likambo monene oyo ekosala ete tokokaka te kotelemela makambo na biso na ntango tolingi totelema. Biso tolobi te binzambi kasi tolobi likambo na kondima religion. Eza likambo na religion mpo yango ebandi na binzambi te, yango tolobi eza kaka likambo ya religion oyo bamemela biso, oyo biso sikoyo toboya kondima kibokoko na biso. Tozali lisusu na bakoko te, toyebi bango lisusu te, tokomi kotangaka bakoko ya bato basusu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Ismaël,
Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, ebongo nzambe na yo. Poni oloba te nzambe ya Chibwabwa, nzambe ya Mutombo, nzambe ya Kadima, basu bakoba ye azotangaka bakomba baluba. Kasi pase so na Bible po mutu moko atako biso kala te o ba eglise yango ebebe kaka baluba bato bazalaka bekiso yango tika tobandela ta wana sikoyo toke mpe na bikolo mosusu. Nzambe ya Mampasi, nzambe ya Wazabanga. Pona nini mekana moko mosusu otangi nanu nzambe yango na bakombo ya bato na yo, me fo yeba mpe bakoko na yango so banani parce tobungisi batradition wana toyebi susu te kokanga bakombo ya bakoko na biso wana mpona kobelela nango nzambe na biso. Soki bolingi bokende kotala na batradition ya bamoko na moko, bokende kotala bokomona bankumu ndenge basalelaka makambo na bango, bayebi ndenge nini moto akosala présentation. Soki botali ndenge mpenza présentation esalemaka, bokomona moto akoloba kombo na ye azali mwana intel, tata na ye azali mwana intel, tata na ye azali mwana intel. Donc moni azali komata na bakombo pe okebi te aza kokangisa pe na bisika oyo bakoko na ye yango bauta na présentation wana ndenge ezali kosalema. Yango ezalaka likambo monene oyo epesaka moto identité to toloba esungaka moto agarde identité na ye, ayeba yango. Boyebi ndenge ezalaki na carte pour citoyen na biso oyo ya vert oyo ya impère, babandaki kotia kombo na yo ya baparent balokalité bauti sous région batie banini nyonso na carte. Ata soki awa na mikanda ya mpoto tokomona yango te, kasi eza na registre mobimba oyo bazosa surtout mpona biso bato ozota libanda bazoyeba bazotia mpasi oyo uti. Ata soki ozwi nationalité bapesi yo passeport na bango bati kaka kombo na yo, baza eza na chance mingi parce place obotami eza na mboka no outaki, ezolakisa deja kaka nzela na yo. Ata bano bazobotama awa asa na nationalité awa, kasi na kati ya bafichier kuna esika bati baparent na ye, esika bango bauti ezali. Eza eloko oyo basusu ntango bayekolaka yango malamu te, bayebisaka yango malamu te, baya bakolaka bazwaka crise d'identité oyo esalaka bango bakanisaka ete bazali ndenge mosusu nzoka nde bazali kaka ndenge oyo bango bazali. Na mikolo ezosala mingi oyo ozomona bato afandi ntango molai kokanisa ete ye azali peuple ya Israel. Yo Congolais, yo Congolais okwa ngai, kende na lokola na Israel totala soki bakoyamba yo ndenge nini. Yango nde eza koboma biso likambo na religion. Moto amemeli biso yango ezali pasteur na biso ya balabala te, eza pasteur na biso ya coin te, ezali ba pasteur na biso oyo tozoba ya binzambi te, ezali ebe moto ayaki kokolonize biso, ye moto ayaki nango. Po tokoma sikoyo kopesa foti tokoma kotala ebe na ba binzambi te, likambo eza ya Bible. Eza kondimela Bible wana, yango moto eye na makambo nyonso wana. Po soki to baenseignement nyonso oyo ezosala ete bato bakatana na singa wana euti wana. Basuta mosusu bakanisa babiki voilà ye azopekisa bato bandima nzambe, azopekisa bato bandima Bible.
boyebi tokoteya bino te po toye po toteya bino te liloba na Nzambe toye po toteya bino kibomoto. Po soki moto amiyebi nanu kibomoto na ye te pe ayebi kibomoto ya bato ayi na bango te akoyeba mpe Nzambe te. Yango biso tosolaka bino kibomoto. Basusu oyo basolaka bino bateyaka bino Nzambe bazali. Biso tokoloba nde lolenge oyo esengeleki nanu makambo yango ekende ebongaki ezala oyo elingaki kosimba nzela oyo biso tota. Elinga kosunga biso po to se retrouver. Po soki tolandi tolinga kokota masolo mosusu na bozindo te po topesaka bino nguba na poso oyo ayebi ntina nguba ya poso akolongola akofongola poso wana ale nguba kati. Basusu bazwaka ebe na poso nyonso wana ale esali ye mabe na monoko na mongongo na mitsopo, kasi lelo tokolongola bino poso po toyoki kolela na bino. Boyebi baloba na ntina ya Bibilia mpona Papa Simoki Mbangu alobaki na bato botanga buku oyo babelge baye nango, botanga buku oyo mindele baye nango, oyo bacolonisateur baye nango, po bokanga lokuta na bango. Oyo lelo oyo tokoma komona na eglise kimbanguiste akoma koteya biso Biblia. Okende boye okoti ofandi, pasteur atelemi azoteya afongoli Biblia atangeli bino verset amen. Eza bongo te? Soki otangi yango ndenge Papa Simoki Mbangu prophète na biso alobaki okokanga lokuta na bango, nde biso pe totanga yango ndenge wana tokanga lokuta na bango. Yango ezali kaka mpona Bible te, ata pe mpona Coran. Mpona kati ya Coran Nzambe alobi akitisi buku oyo epai ya barabe na monoko bango balobaka na arabe clair po ba comprendre yango. Alobi kote mosusu na chaque peuple atindi envoyé na ye oyo abimi na kati ya peuple wana po asola na bango na monoko na bango po message ezala clair po na bango. Nde tokamwaka basusu oyo baambrasaka babuku wana, baambrase ba religion wana, batikali ebe wana bazososola te. Moto moindo olala ebe mpongi lamuka. Yango moto ekosala ete tokoka te kotelemela mai mazali ya biso. Soki tomoni ete likambo eza okema mote totelemela yango na ndenge ekoki te. Toza musika na makasi oyo eza ya biso. Oyebi makasi ya motu eyaka na likofi oyo ye azobeta te. Eyaka na likanisi oyo ye aza nango oyo likofi wana ekosala. Nayebisaki bino lelo tolongoli baposo na nguba. Ata so bokangi misu bolia. Makasi ya likofi oyo moto abetaka eutaka na makasi na ye kako ya physique boye te to ndenge abeteli yango te, kasi na likanisi oyo azalaki nango likofi wana ekosala soki abeti yango. Sikoyo likanisi na biso place efandi eza epai na biso te, eza epai mosusu. Jusqu'à quand tokokontinue kotanga babuku
oyo ebimeli epa na biso te, na bakombo ya bato oyo bazali ya biso te, na bahabitude, bacomportement, batradition, bacoutume, baculture oyo ezali ya biso te. Tanke tokokobaka na kosalaka ndenge wana, ebe tokozalaka ebe na pasi. Nazali koloba yango na mpamba te, ezali likambo na religion. Likambo na religion kaka lolenge oyo bamemela biso yango nde ezali likambo monene oyo ezali kokanga biso makolo, ezokanga biso makanisi d'abord na maloba, na maboko na makolo. Po yango yebe na oyo bato bakoma kobenga mikolo nyonso maison mère. Religion catholique toloba. Po mingi pe bakanisaka elikia na biso ekota kuna. Eza pe kuna te. Heureusement toza na bato oyo baleka kuna bakambi ya likolo oyo bayebaki ko comprendre makambo ete kibomoto ezali oyo esengeli bato batosa pe batelemelaka yango. Kasi kozwela makasi na bango na lingomba wana pona kosala ete batosa kibomoto wana na bakonzi ya politiko nde basila kokoka kolonga te, po lingomba wana eza ya biso te. Ta lokola exemple na pesa bino oyo kaka ya sikoyo Abe Malumalu a fraudé na élection ya 2006, a continué kosala ba bêtise na bango nde bamesana ya politique te, ye moto akendeki na kombo ya pouvoir oyo eza en place ba négociation na Kampala awa boye, bazongisi ye lisusu na tête ya organisation esalaka ba élection na bango ya ba fraude. Et pourtant Église catholique est blâmée plusieurs fois. Boyebi ke pendant tout ce temps-là, ye chien galeux oyo ya ki Malumalu azalaki na ye honoré na Église catholique. Po bauti kolongola ye ka sikoyo na ba fonction ya directeur ya Institut panafricain Cardinal Martino pona ndenge azongi président ya Seni. Kasi pona nini na makambo nyonso wana oyo asala ndenge balobelaka ye bakala nyonso wana na responsable numéro 1 Église catholique pete sikoyo moto aboye azala na ba fonction ya ndenge wana. Ezali po bo comprendre te eloko ezali biso te to kosela ngo malamu te po ba intérêt na biso. Boyebi ba église oyo religion Bible oyo basalela yango pe na bamikilo tozali awa kala na ba roi ya kala wana ba empereur wana na bakambi ya église pona ba manipuler population. Te na tango bakomaki banzela ya bango ekabwanaki bayokanaki lisusu te, kasi bomoni bakonzi babo politiko bango badzwa likolo. Lolenge moko basalaki badzwi baoyo ya politiko bakamati ya religion baye kosala pe na bamboka na biso. Ebe biso moko tomemi yango ba transmettre biso yango batikeli biso ba mangomba basango ba continue kosala mosala wana na ndenge wana okanisa
ntango bayaki bakutaki biso toyebaki nzambe te. Tokanisaki baeglize oyo babengaki baeglize de réveil elingaki kolamusa bato, kasi kokoma kaka binzambi mpo bango mpe bakoti kaka na kati na Bible wana bamikangeli ebe kuna na kati epai ya Dieu d'Israël. Bokanisa te nayebi te basusu bakokanisa bakoloba Israël wana eza spirituel te. Yebisanga soki yo mpo oza na kati ya peuple élu oyo ya Israël. Pomoni wapi Yesu bokoloba ete ye ayaki na ye mpona bana ya Israël. Sikoyo ntango bango barejete akomi ya mokimomba te, tosakana mpe na Nzambe te. Mission na ye ayebi atindi mutu esala échec. Sikoyo mission wana echange te. Tolobaki tokokota kuna kati te, me tozolesa bino lelo nguba na poso te, tozolongola poso. Boyebi ko Nzambe ya biso aza monene, aza makasi, aza kokoya ya bino te, oyo asaka ba mission na beshek. Ça c'est diabolique. Po zabolo kaka nde mutu ba mission ezaka sur te. Moni changer bongwani po amoni ke plan wana esimbi te, fa ke sa plan musu. Nzambe azaka na plan B te. Parce que volonté nende mutu esalemaka. Totika tosakana te. To échoué na makambo wana. Po tomoni te moko oyo azalaki na courage ya koya komemela biso oyo esengeleki eya ke na ntango papa simoki mbangu alobaki botanga yango mpo bokanga lokuta na bango. Ke tokangi lokuta na bango yango oyo etobandi sikoyo na oyo ezali ya biso. Yango wana nde toali kaka boye. Po boko gangela kanambe na monoko nini? Boyebisanga ngaya bino. Boko gangela na monoko nini? Soka aloba na kini ya Rwanda, yo koloba na Lingala. Azoyeba yakambo ozoloba te. Sikoyo osani okende koyekola kini ya Rwanda po gangela ye na kini ya Rwanda. To gangela ye na français. Yo na yekolaki français. Boyebi yango bien. Ndenga yaki akotaki wana yebaki ni oloba français te. Esa langue bato bayekolaka. Ndenge mpe bayekolisi bino ba religion wana. Sikoyo akoma koloba ngo te. Est-ce que comme si est français? Mais esalisi yo au moins à continuer ko nyonga bato na pays francophone. Yango esengeli toluka kokanisa malamu. Esika nini mangomba yango ezali komema biso. Eza mabe te, toboyi yango te, torejete yango te, kasi esengeleki nde emiyebi te. Kaka ndenge babangisaki biso na makambo ya bokoko na biso. Po soki tozoba bokoko bato bazokanisa eza makambo bakisi kindoki banini tout ça. Kindoki mpe ezalaka ya babena ya malamu pasa bokoko na biso batalisaki biso. Kindoki mpe ya kobatela famille ezalaka. Eza ya kopumbwa kokende loka bato kaka bato bakachi te, koboka bato komema makila ya bato te, ndenge toyokaka basusu nde balobaka na batémoignage toyokaka. Oh moto abimi l'église kuna alobi o topumbwaki essence esilaki na koyaki. Essence wana basomba yango na kombi. Awa mpe deja essence ese kumo matawa. Toyebi te eta mosusu moye bapumbwa ezalaka susu te to bakoma kosalaka bavole moko ya mikuse. Mais oyo mundele azosala tozwi telefone na ye mobile ya moke mutu musika na Kisangani yo awa na Amsterdam alo bozosolola wana kindoki te avion oyo mpe mais yo yebi formule wana so eutaki wapi
okoloba kaka inspiration ya Koffi Olomide, inspiration ya Pepe Kale euti na soki monde nini yango, me nano yebisi biso te inspiration ya télévision eutaki na monde nini. Musique oyo bato bazosala inspiration ezoya, me oyo yo ozosalela telefone mobile na inspiration nango na ndenge baza koexploite ba matière première ya makila po basala yango. Combien de fois oso tei nango bato to yo moko pe mondimi, combien de fois oso mitei yo moko. Tant que tokoyeba te kokota na bozindo na makambo wana, yango eza eloko monene oyo nalobi ya religion neti sabso. Omona nasepelaka mingi komona ke peuple congolais aza peuple moko croyant makasi, ke beglise ezali ebele ndenge wana. Toza peuple moko boyebi démocratie oyo biso toka kotangaka yango te, mpo toza nango eza eloko tozalaka nango, tokola nango, tobotama nango, tozalaka nango. Ba constitution oyo balwane biloko wana tozalaka nango. Boyebi soki bolandaki video moko mikolo ya moko na bato kuna mboka pe démocratique du Congo, eza tina tanga kombo na ete so balandaki bamonaki oyo alobaki na likambo ya peuple tetela ndenge akoma boye. Ezalaki na tata wana oyo azalaki na esika azalaki wana mwa likolo na Zaire wana, azalaki na bana misato ya babali bon, moko kombo Nzoko, mosusu kombo boye, mosusu kombo boye. Sikoyo ye alobaki soki akufi pouvoir na ye oyo akozwa yango mpo ye azalaki moto ya kosala mosala na mabanga, alobaki oyo akokata libanga na ye wana ya monene wana nde moto akokitana na kibokonzi na ye. Mwana ya liboso mpo basi mpe basalaki mabota na bango ameki kokata akoki te na mikolo bapesaki so mibale misato. Mwana ya mibale ameki kokata akoki te, ezalaki mwana ya misato ya suka nde atiaki ebe mosapi boye libanga wana epasukaki. Sikoyo ye azwaki bokonzi afandi wana, nde mosusu akendeki likolo kuna kote na Equateur, mosusu akitaki mwa moke kuna kote na Kasai batetela bazali. Soki boyebi ba histoire oyo te, bozomona ngo kaka na makambo ya ba Egypte kuna ba pharaon balobaki bo basalaki bo. Bozomona ngo kaka na makambo ya nini ba histoire mosusu awa neti na ya peuple turc awa oyo mokonzi na bango Sulaiman, ye pe ndenge asalaki kokitana na kibokonzi na ye, esengeleki mwana oyo akoboma bandeko na ye nyonso, atikali ye moko, ye nde moto akozwa kibokonzi. Bana babandaki kobomana kuna, bana ya tata moko bakobomana, oyo akotikala ye moko wana nde azwi bokonzi. Toza bato oyo esengeleki tomiyeba eloko tobungisa wana, singa wana oyo tokata nazobela bino yango na pamba te. Mwe makambo mosusu tolobaka na bino toyebi ntina, tolobaka mpo toyebi ntina. Tokende ta mosusu tokokota makambo bozindo boye toke boye tolobi bo makambo mosusu wana tolobaka eza nango accessoire, likambo ya solo yango oyo, likambo ya solo yango oyo nde likambo malonga. Soki botali na bafilosofe nyonso ya poto bato batiaka bamakambo na bango batia kombo batia batie wana théorie intel me botala bango bao babandaka bamakambo wana bao babengaka basavant vinini babandaki komene bazalaki mingi retire na bato. Est-ce que bino boyebi bainspiration na bango na soki bandaka uta ifo nanu bato na biso oyo baza koteaka biso mingi baluka mpe koyeba te. Tozo embrasser oyo tokokaki koembrasser te na ntango
Papa Simon Kimbangu alobaki botanga buku oyo mpona bokanga lokuta na bango. Boni basi bakangi lokuta na bango pe bami fungoli na lokuta wana. Yango eloko toza nango na pasi fo tolobanaka pe toyebisanaka pe. Kasi mpo nini bato ntango basosoli donc basosoli kaka te lokuta ezana na kati mpona ntango basosolaki yango balingaki babanda sikoyo kosola na biso makambo eza ya biso. Basola na biso makambo eza ya biso tokoboya te. Okoyoka wana prophète. Prophète ya nini azoteya biso Israël. Yo Congolais. Quel prophète? Okotuna ebo naza prophète église. Quelle église? Église ya Israël. Ti lelo oyo ya biso ezoyaka te. Yango wana likambo ezosala ete moyen te parce toza na force moko te oyo ezali mpo boyebi nyonso eutaka na invisible ndenge naotaki koloba likofi soki moto abeti makati na likofi wana eutaka na likanisi oyo moto azalaki nango oyo likofi wana esengeleki esala. Alors biso likanisi na biso ezali mapamboli na Israël, mapamboli na voilà. C'est ça. Telemana mpe moko mosusu soki ozosambela olobi nzambe ya Congo, nzambe ya bakongolais, nzambe ya bakoko na ngai soki oyebi bakombo ya bango bandotanga olobi nanu mpe nzambe na ngai. Kotala nanu mo efe nango soki ekozala ndenge nini. Soki oza na pasi soki mbala moko okoyebisa teke otiki nga kaka boye na pasi mpo ntango nomona sikoyo aza ya yo aza mpe okotala bi mais comment ça. Mais na ntango ozobelela Dieu d'Israël okoyebisa ye bon problème eza te naza kaka na espoir un jour kosalisa nga parce yo moko mpe inconsciemment oyebi ka aza nano na baoyo ya ye fo asalisa te. Mais soki aza ya yo estce non okotikela ye tan te. Mais non pas comme ça. Yango bamosusu so ozomona bazokendaka na baplaine na bango otelema wana parce que baza na oyo ya bango direct oyo apesa bango liloba na monoko na bango. Na bao baza koutilize yango na ndenge radical mpona komanipule. Na bao baza kotelemela baradiko wana. Me bango nyonso baza kose servir mingi na force bazosalela wana. Po basu bakolobaka non bazo manipule bango na ba-américain na ba-occidentaux tout ça nde bamosusu bazokoma kosalaka mpe bakoluka bachangement na mboka wana mosusu. Kasi tokoyebisa bino ba-américain mpe basalaka kaka ndenge baradiko wana mosusu religieux basalaka. Tomona yango na bataliban awa baitilizaka kaka eloko oyo opium oyo bato wana baza nango. Biso oza nango te. Yango omonaka nde nini bakotelemisa biso contre pouvoir oyo bango soki bamoni ki ezala te échanger. Bana eloko te oyo bakolamusa yango na biso biso tokolamusa yango na peuple. Yango bakendeke kaka batiaka pression kaka na groupe dirigeant wana. Po bayebi mpe groupe wana ezapena eloko moko pete ezotelema. Deja ye na peuple bayokanaka te peuple asabwakisa ye. Kaka mokolo bavotaki ye wana mpe bavotaki na bango ye te kaka le même jour. Contradiction. Il faut avoir ce courage-là. Hein? Yakolobate, non, eza nga, eza biso. Eza mutu mususu te. Oya kozala na place na yo. Kasi tosalaka pe ta mususu peke ozwi biloko no akolia, hein?
eza na bato mingi mpe bazaka mpe na bilia tete soki ozwi biloko olifa otia monoko na yo otia monoko ya motu mosusu ozwi lisusu kotia monoko na yo te otia monoko mosusu ozwi mbongo ezalaki ya yo kosala yango babesoin na yo te sala yango ya bato mosusu ozwi bilamba oyo olinga kolata yango te latisa yango bato mosusu bototuna soki tosala 2 semaines na vie yawo ifo otala linie na yo yango nde ezali mama na likambo po tokoki kotanga baraison nkama kasi yango nde ezali mama na likambo po lelo so tobi totanga likambo na masanga mingi pe balobaka bakose retrouver wana omoni ndenge bazopesa bango masanga kuna mais so totali na ba pourcentage bato boni o balangwaka masanga ngo wana oyo ezosala ete bato batelemela mabe te kuna na mboka na biso puisque so toconsidere ke baeglise eza ebele kuna donc on peut pe facilement considérer que eza na bato ebele oyo balangwaka na bango masanga te est-ce que kotonda ya babar na kotonda ya baeglise bana bazoleka mikolo kuna alors soki batango ya baeglise wana bango moko nde babalukaka susu bakotonda susu na babar to bazomela masanga ya bandako na bango bazolango yango ezolalisa bango susu mais bazolala 2 fois nayebi te soki na kati na biso eza na moto mosusu ase alala pongi aloti ke azalaki kolala esengeleki alamuka ntango alamuki ase retrouve ke azalaki susu na pongi esengeleki lisusu alamuka po aya komona ete alamuki mbote mingi balandela bato sango wana ezalaki bino yesu kitenge eza ya nazareti te ya Kinshasa nde lisolo esengeleki esolama mpe na pokwa lelo ebe na lolengo oyo esolami boye linga biso toyina biso kasi na katikati eza te oyo eza mpona babungi na kati ya libulu oyo bozako benge eglise ekundama lokuta na bino ezako bebisa bana bozakoluka nzambe te bozakoluka falanga kokosaba mamo bazanga koyeba baleka basi mawa mingi asili kokosama na kombo ya jésus paster abeleli yozobo mipesi lokuta na monoko bino nyonso bolingi paradis kasi moko tali kokufa bakoko baloba nzambe ya mpungu bino bolobeza bikeko ya masumu ngana lobi bible yaka na fembu na tango abumbu boboseli yango lisusu bakabela biso yesu mpona kanga biso misu bango bayibaka na kombo ya mokristo babosa na lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo singama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo nini yangindisa asialopaki ya ngonga na zongeli makompa na bino ya lokuta ekundama bozo kosapato bozo mela bato bozo kosela bana ete bazalaki ndoki bazokoma basheke mpona lokuta na bino bozo bozala ete bango ndekomo ya lobi lelo tonsembi lelo tosengi na bakonzi ya mboka po esi eleki botala likambo ya bapasta balekisi bakoma kosala makelemba na mito ya banzimi tata mama aleki mpe kulutu fongola miso nzela wana etonda mabulu remolili mwinda ya bomo ezalaka te suka ya mokili eza ntango tozongaka mabele baya na biblia mpona koyiba mpe kokamba biso yo na bozobosi ekoni bomoi na yo babosa na lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo nini yangi nasakolela ozomona maya misuka eza na motema oyo eza mongongo bankaba koyemba baboti bakomema biso na kobeba nayebi te mpona nini boboyi oyo ya biso moko pekisi oyo ya biso moko oche ya mondele liboso zanga bomoto lokumu nyonso ekundama na bawei neti tata lumumba azako mituna kimbo oyo wuti wapi ekosuka wapi jumbe eza makasi mbwa
azokanisa koloba na mwana français za mayele ye wana yoki elengi kolia fufu na fouche kamata pesa mwana preno européen oyo oza kobenga leno chrétien mpona ngai ezali gato poisonné soko oyebaki te sikoyo oyebi kasi osepeli nona yango ona petit babosana lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo mimi ya ngindi eza pasi bandeko na nga ndele wana beta biso film oya kata biso maboko oya fingaka biso toza banyama kaka kombwa mundele wana yango tozopesa ngo na bana na biso za bato to bambwa bota lelongi ya jésus botie na bamira ndako na bino langi na ye kokani na yo langi elingo lakisa couleur moto landango yebaka ngo pe